Moula Sika et Bandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour la confiance bopesa ye, Moula Sika et Bandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka, ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Mbote na bala nyonso ya info lingala journal peuple pour na peuple to funga basango na biso pona kotel sabino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commandant suprême ya ba FRDC a pesaki message na population ya RDC en rapport na situation sécuritaire na Est Bolanda. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FRDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique. Unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence.
Agression à République démocratique du Congo et pas à Rwanda. Bosimbako, chef de diplomatie française, Jean-Noël Baron Aouti Kokoma na ville à Kinshasa, jeudi 30 janvier pour une visite officielle. Arrivé na Kinshasa et Salami na tango tension et mati makasi entre RDC et Rwanda. Puis après Kinshasa, délégation et ministre française et pour na ville ya Kigali to poursuivre basango na biso na primature pour na hôtel Sabinoko après manifestation au Salamaki mardi 28 janvier na Kinshasa. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a sala qui ronde pour na kosala constant Wapepai a condamné ba acte de vandalisme. Nathalie Kali a reportage. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a condamné fermement ba acte de vandalisme au Salamaki na Kinshasa en marge de ba manifestation contre agression et régime rwandais PM23. Accompagné na vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, vice-ministre des Affaires étrangères Gracia Yamba, pe président de l'Assemblée provinciale Levi Mbuta, a visité Kibongo ba lieu où ils allaient ciblé, notamment ba ambassade pe ba commerce où ils allaient touché. Appel à la cohésion, colère et légitime, casse et sengeli et la canaliser vers unité et défense Yamboka. Kasi na ba destruction te. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a condamné ferme bata contre l'ambassade pe entreprise oyo ezali bongo inacceptable. Gouvernement a sali appel na vigilance pe na respect à l'institution. Impact sur la violence, ba véhicule ba diplomate ezalaki saccagé, ba bureau ravagé, commerce pillé. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a rassuré les diplomates et a exprimé soutien à la victime. Sanctions contre les coupables. Sur instruction du Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka, l'auteur Bakozala Bongo identifié et traduit la justice. Gouvernement a Tikalibongo mobilisé na côté du peuple congolais et a réitéré soutien à FRDC et na Wazalendo na défense ya patrie. Première présidente au conseil d'État et à Sikazwa qui va fonction mercredi 29 janvier na sima ya cérémonie ya remise et reprise au Salamaki na siège ya conseil d'État. Héritier Mapindeme Igor Tingi. Nasima ya nomination na ye et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola juge na cour constitutionnelle boye Madame Odio Nonde Marthe Oyo Azalaki première présidente na conseil d'État à Salaki remise et reprise. Mokolo ya mercredi 29 janvier 2025. Longo na Madame Sensele Mansensele Brigitte Oyo autaki pe kozala nommé na mois ya janvier boyibo simba ke cérémonie Oyo elekaki kitoko na présence ya bato ya ndenge na ndenge ba juge ya conseil d'État tomonaki pe ba personnel administratif tomonaki représentant ya conseil supérieur ya magistrature tomonaki procureur près ya conseil d'État pe bato ya ndenge na ndenge à partir ya 11h45 nde tomonaki Madame Odio Nonde Marthe première présidente sortant ya conseil d'État. Ngona Madame Sensele Mansensele Brigitte bango nyonso bayeba na kokota na salle pembala moko lecture ya acte ya nomination et salemaki bongo na sima échange ya signataire et salemaki entre première présidente sortante et première présidente entrant. Bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko maloba et pesamelaki na sima et pas ya première présidente sortante Madame Odio Nonde Marthe première présidente sortant ya conseil d'État. Pesaki mot de circonstance na ye pona kotalisa mosala asali depuis 2022 oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesaki ye confiance akumisi nzambe na ndenge asungaki ye asala mosala pe amoni ke mosala vraiment esalemi malgré que œuvre humaine ezalaka parfaite te boye alobi kuna na cour constitutionnelle epai wapi akei akosala kaka mosala pona intérêt ya République démocratique du Congo pamba te justice ezali kaka moko ezali mibale te pe ekoki kokabwana te bongo na sima maloba epesamaki epai ya Madame Sensele Mansensele Brigitte oyo akumisaki mosala ya première présidente sortante asali durant mandat na ye yakisa ba prise en charge médicaux ya ba personnel nyonso ya conseil d'État pe ya ba dépendant na bango apesaki exemple ya ndenge na ndenge oyo ezali kotalisa ke mosala vraiment esalemi alobi Madame Odio pai wapi ye akei ye akozala toujours ya kofungwama pona koyoka ba conseil nyonso oyo
oyo ekopesamela ye. Bongo na nsima ezalaki tour ya photo de famille mpona koclôturer cérémonie oyo. Madame oyo penza mosala kitoko ba personnel nyonso ya haute juridiction administrative oyo ezali conseil d'état batikali na souvenir moko ya malamu mpona ye pe balobi nzambe apambola ye basouhaite ye mandat kitoko na cour constitutionnelle epai wapi azali désormais nommé lokola juge na cour constitutionnelle epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi a effectué un week-end et l'équipe visite na réconfort et pas il y a des blessures de guerre ba victime il y a des affrontements entre ba FARDC na ba rebelle il y a M23 na partie est il y a RDC France Kande Nathalie Kaila. ezalaki na hôpital militaire ya colonel Kokolonde distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi abandaki visite na ye kokutana na basoldat oyo bazwaki choc to pe bazali blessé na bitumba tango bazalaki ko défendre intégrité ya mboka accompagné na ba membre ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi distingué première dame ayaki maboko pamba te ayaki bongo na biloko ya ndenge na ndenge ba première nécessité bakisa bakisi pona ko soulager quotidien ya ba blessé pe famille na bango geste simple pe symbolique eza ko rappeler solidarité en temps de guerre. Juste après première dame Denise Nyakero Tshisekedi akendeki bongo na hôpital militaire ya Konchachi et pa wapi asalaki même geste ya soutien awa encourageaki lisusu ba soldats blessés ya ko puiser force pona ko souligner solidarité o esengeli bazana na yango pona ko construire paix durable. Denise Nyakero Tshisekedi. Ezalaki simple acte ya charité soutien oyo première dame asalaki message fort pona bato nyonso oyo bazali bongo en uniforme. Médecin directeur azalaki bongo na esengo ya komona première dame Denise Nyakero Tshisekedi ya kosala geste ya boyi. Au profit des blessés de guerre, tous ces colis que vous voyez, moi, en ma qualité de commandant de groupement médical et médecin directeur de cet hôpital, je ne peux être que particulièrement content. Visite ya première dame eza bongo na particularité ya monene soulagement na basoda soutien matériel oyo ezali ko symboliser communion ya cœur pe ko marquer unité ya peuple. Geste ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi ezalaki bongo kitoko pe esoulageaki bato nyonso bazalaki ba blessé. Évangéliste itinéraire honorable Norombungu azalaki présent na kilt francophone ya CAC le Mbagar na commune ya Kisese oyo ekokisi 40 ans ritima pine meladi lando. Jour pour jour, depuis paroisse CAC Lembagar, na commune ya Kisenso et Salema, c'est-à-dire depuis le 16 novembre 1984, et kokisi lelo 40 ans na initiative ya ba laïque oyo bazalaka à l'époque lokola Bakusi Josapha, Mbuyinga Nsengo, Nkwala Makambo Paul, Benimi Basambu, bango nyonso bazalaki wana po na ko créer paroisse oyo ya Lembagar, mingi penza culte oyo babengi culte francophone, nyonso ezalaki vraiment kitoko moté ya mokolo représentant légal à l'obela kimingi et sengeli tozala batongi na lingomba pe tozala tango nyonso na service ya église bo tozala vraiment ba serviteur to monaki présence ya basali na ndenge pe ba invité ebele ba yaki wana pe présence ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo asalaki mot de circonstance ba invité ebele ba lekaki sima ya mosusu pona kozala présenter kaka na occasion ba remetaki ba brevet ya mosala epai ya basali nyonso oyo ba servir nzambe pendant 40 ans pe ba fidèle ya paroisse oyo bazwaki pe ba brevet na bango kutu bazali kokana culte oyo babengi culte francophone et comme désormais paroisse nyonso elekaki vraiment kitoko bosimba kena suka ya milulu honorable Nerombungu oyo azali évangéliste itinérant alobaki boye bomoni biso awa lelo kilte na biso ya monoko ya lopoto na paroisse na biso ya Lembagar 1 touti kokokisa 40 ans
40 ans na biso kokokisa tokoki kolekisa yango bongo te. Fallait topesa quand même nzambe merci parce que tango tobanda ekilti oyo biso ba misusu tozalaki nanu bilenge tozalaki vraiment bilenge et puis nzambe asali biso grâce na ba pasteur nyonso baleki na biso na 40 ans oyo 8 déjà bakufi donc totikali kaka na ba pasteur mibale mais alors bato oyo bazwaki likanisi ya kosala kilt oyo bango nyonso minei kobana na papa Mbwinga, papa Nzungu, papa Ngwala, papa Nini, bango nyonso bazana nu envie yango bomoni mouvement ya bato oyo nyonso toye ko fêter toyebisa Nzambe merci na ndenga bateli biso et toyebi ete musala ezokoba. Et c'est par là je voulais profiter de l'occasion, nous avions fait, nous les membres du culte français, fait vœu à Dieu de pouvoir alors construire un temple pour notre Dieu. Le terrain a été déjà acheté et les travaux continuent. Donc nous lançons un appel à tous les hommes de bonne volonté de pouvoir alors nous accompagner. Ndenge boyebi ko accompagner œuvre ya Nzambe, Nzambe atikala na nyongo batu te, pe Nzambe abosana ka batu oyo ya eti. Donc tozana esengo mingi, Nzambe ko ba kobatela, je crois que mikolo ko ya lisusu to ko ba ko fêter yango. C'est les bagarres 1 pour na kokokisa mibu tuku mine uta kilt to mayangani na lokota ya français ibanda awa na paroisse oyo ya Lembagar 1 CAC totondisami na esengo to kabola esengo wana na bandeko elongo. En tout cas il faut za motema makasi et je suis même tenté à koloba motema mabe ya komona oyo ezosala makati na paroisse oyo pe kokanga motema. En tout cas tofongoli mitema pe tolobi ete biso pe tokozanga te kotika elembo na biso po ete paroisse ezali kotongama ndako ezali kotongama ekende liboso biso pe tolaki ete tokopesa oyo ya biso makoki po ete tosunga bandeko na likanisi malamu kitoko oyo bango bazwi ya kotongela Nzambe ndako. Parmi les initiateurs, il y a Oyo Babengi culte francophone, mi balé kat na bango, ba pesa ki d'explication na micro ya Info Lingala journal ya peuple. C'était un privilège. Au lieu de nous tambolaka de gauche à droite, et beaucoup d'additions à paroisse na biso. Donc nous pouvons attendre un peu pour communiquer ce que nous avons comme information. Il y a ça derrière lui, parce que les gens croient que je suis condamné à faire ce qu'ils veulent. Ils disent non, mais pourtant, nous travaillons sur place pour essayer d'améliorer les conditions pour la reprise de tout. Nandenge tokomi na mbula mbotama ya boy. Totikala ka bato oyo bazali kotanga na bato bazana bomoi. Batuzali kotanga na bato oyo bazali kosala naino na kati na elanga ya nkolo. Et surtout tuzali na ba oyo bazali kozela ozonga ya Kristo to yambaye na esem. Seulement oyo zesala malelo ezali témoignage monene. Bango nde bazana na devoir wana kokopi biso. Biso problème na biso kopesa bango conseil. Kolakisa bango que mosala na Nzambe basala kango na PTT. Il y a toujours des ambitions, comme on dit en français. Tango itinérant, c'est un parcours difficile. Les années comme monene, kolonga na kati na komekama. Parce que ce que vous avez komekama, c'est le que vous avez en zéla ya sorote. Élève ya complexe scolaire mama pemba mingi penza ya section construction baza penza avancé na pratique bolanda moko ya ba responsable na bango Dès to bandaki ozo continuer ko construire ba bâtiment pour na ba salle de classe baza ba na première année humanité construction asko moni bato sala mélange à béton pour toujours couler poutre au bomo na poutre banda kuna na coin si na coin kuna yango moni bana bazo travailler yango moni bana bazo travailler poutre o yango ne toujours couler
Et tout le monde a un mélange de béton, mabanga, caillasse, ciment, sable. Maintenant, bon, on a des bateaux coulés. Tout le monde a un bâtiment, tout le monde a une fondation. Parce qu'on a des bâtiments, tout on a R plus B. Je pense que tout le monde presque dans le souka. À la minute où il y a une toiture. Donc, apport, il y a une classe. Il y a un bakambi. Il y a quelques bateaux qui travaillent dans le monde. On a réalisé le musala. D'ailleurs, nous avons un mélange de béton. Et nous avons un grand merci. Nous avons disposé de moyens et belés pour que la base de formation. Comme on dit, nous musala beaucoup. On s'en a besoin au bana. Quand on a collaboré, ça donne quelque chose d'important. Et le monde a revu dans Nandaku, il y a une capacité, il y a une brique, il y a une capacité, il y a une automatique. Comme en 6e année, c'est aussi sa classe, on a déjà une notion où il faut qu'on aille. Donc, vraiment merci, merci Mingi Nzamba continue pour bâtir les moyens, afin que à moyens à disposition de la jeunesse pour que les jeunes, jeunesse et bien formés. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse 33 ans de service, il y a peuple congolais a souhaité veut le meilleur de nos clients na union sopé ba congolais pour l'année 2025. Moule sika ebandi ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Face à la tracasserie ya ndenge na ndenge oyo ba conducteur ya mituka pe ba moto baza victime, commissaire général ya la police nationale congolaise Alongo Boni azalaki na causerie morale elongo na ba policier boyo kamiti de to toli apesi na bango. Na pesi longonya na ba congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango za ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona pe to yebisi na commissaire provincial soki tozwi yo wana kende na ndolo kende govana kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge ya kosepela pesa yo apesi yo mais lokola tosi toyebisami toteyami bayeba kosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo pe awa lokola ezali na intention ya république mobimba nazali koyebisa na bakongolais banso balingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma police soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola bapneu kobotola bakarte kolongola baplaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo osali ezali infraction destruction méchante baisager de la route basalaka contravention mais tant que yo ki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto on est commis tracasserie ezali contravention ezali infraction violence et voie de fait ou bien destruction méchante et okene kosamba kuna zambi tolembi
Population avandi na avenir révolution na commune ya Selemba ba komisa ka niveau principal na bango nde fulu pour na kubwaka bosoto après bango kaka bazolela na ba inondation. Reportage. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa ba komisa ka niveau principal oyo ememaka ba mai pona kobwaka na ba rivière ba komisi yango fulu ba déchets ba salité pe biloko ya ndenge na ndenge ba bwaka ka yango kaka na ka niveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki ba mvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko tracé tondi ba secteur ba ya ochaka na butu bele ba tondi tracé mabe ko balungu na ba salité o tracé za la bien komine za la ba salité to yeba te mais to mona ka ba salité soki ba maezo ya na ba fulu pe kuna na wengi yake bele awo tosengi na bana commune ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na kanivo te pamba te kanivo oyo esalemaki po na mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka po na bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na commune ya Selembao. Pour na kolata basapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution ezaka kana présidence de la SAP et pas ya sapeur de ta Papa Griffe. Pasi na ngai eutako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga ngo mutu nyonso akota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka ngo Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça le gamundele et puis le réseau mais les autres diraient mais pourquoi pas le gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebaraté na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres ça marato donc les arabes pour nous informer le sous maman la biso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà au na pouvoir au kutanga na zarapa Papa Griffe ndenge son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zarapa Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable et à la chaussure et à la sandale et à la ceinture et à la sac pour la cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimna le le moro na dimna le moro ateza le moro na comme ça le la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino sapeur d'État Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde ekotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali
bozala ke bele pona kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple soki bosepela ki édition le lobo ba merci na équipe mbama ki édition ya mokolo le longa na bino to kotenda mokolo lobi au revoir. Moule sika ebandi ah oui leader na mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.